Voilà, bienvenue sur Bolo Coco officiel et bonjour bonjour à tous les Abakouk, à tous les Gaulois, Gauloises gladiateurs partout dans le monde. En tout cas, bonsoir Nabino et na souhaité Bino, bienvenue encore une fois de plus sur Bolo Coco officiel. C'est Dorcas Bolo Coco Abakouk, vie gauloise. Merci Nabayunion, so bazo continuer kota langa ko consommer émission nanga en tout cas nzambe a pambola bino. Merci na Babakouk nyonso ya monde entier bino tout na lingara bino mingi nzamba pambola bino Babakouk nyonso. Merci beaucoup à mon sponsor SMK Empire, maison de production. Merci à Smoker 9D78, le grand rappeur de l'Angleterre. Merci beaucoup aussi à mon manager, mon artiste SMK, mon artiste Smoker 9D78, le grand rappeur de l'Angleterre. Merci à vous, merci na Bagoloa Babakouk tout. Merci Nabino. En tout cas, actualité toujours. On va parler de Dubaï. Mais avant que tout côté na affaire ya Dubaï, na lingi na benga Babakouk nyonso ya monde entier, bakende ko s'abonner na SB officiel de Sila Bissalou Sila Chou et bakende ko consommer film na biso domination et bakende rotala film na biso consommer domination, partager torosa l'analyse de que film et si pour na couper ça remarque ou ko lobela film na biso ndenge eleki comment vous trouver yango jusque là bozo ba Dorcas boloko konanu oyambi batute nengo salaka. Je vous promets, je crois lobby samedi demain nako yamba batu ya sika oyo to yambi na kati ya SB na kotia ba photo na bango bokomo na bango. En tout cas bolekelenga video nanga na lingi bino ya mingi ya trop nzamba pambola bino mingi bisika nyonso oyo bozwami Babakouk nyonso ya monde entier nzamba pambola bino. Maman Angèle Wembo depuis les États-Unis, Julie Ndaya boza ebele nzambe a pambola bino. Et merci na appel ya Doudou Soupulelo, appel à Saint-Paco lelo. En tout cas merci na bino nebokanis ko benga sous Dorcas Bolo Coco. Et toujours continuer, toujours, soutenir SB, soutenir Sila Chou, soutenir Yabiso maman mote, maman Lamou, maman Yabana, SB, Mams Nabiso. Abakouk, tout que nous consommer, film et tout partager total, pas de distraction s'il vous plaît. Babylon, nous tous les distraire, mais bino vous avez batté. Pour vous, bon, mon est actualité, or qu'il y a actualité, et il y a des baluki qui est domination et il y a un show. Il faut tout distraire, Babakouk, pour battre la domination. Donc, boy, il y a kakauta la chaîne, abisso, battu le SB. Remarque ezali benga Dorcas Boloko en privé pesa et remarque. Yoro bezali benga Dorcas Boloko en privé lobanaye a royoka yo parce que je suis pour vous bino pe bozayanga. J'espère que côté on a tous à comprendre. Na lingara bino nyonso Babakouk tout. Ya monde entier ba papa ba maman ba yaya ba leki bana na lingara bino to consommer domination affaire Dubaï. Sila Bissalou se retrouve à Dubaï avec maman Olive, maman Waro, Aïcha Coco, maman Top baza ebele kuna o baza na kati ya Dubaï. Message, trop de messages, trop d'appels, mais na ese ki bino kono ba ki cette fois-ci il faut na bana roya ko ba makambo na yebi. O na yebi te na roya na ngape na koloba na ngape te. Botuninga ba question ebele. Dorcas ba misu ba bengi lelo Dorcas si la ke Dubaï mais l'autre là atika lindengeni. Na lo baranabino chaque fois à tout moment. Dorcas Bolokoko a l'obélara l'autre la té. Dorcas Bolokoko parle de Sila Bissalou. Dorcas Bolokoko fait la promotion de SB. Si comme Marambo Bilozo Tunanga, pourquoi y est inquiété? Atikali pourquoi? N'avant la réponse Yaropé Sabino té. Bisoto sepela automoni la gagnante c'est Sila Bissalou. On a nazo bengi mikoloyo. Mama Rosa Babisi Sabidimbu. Sila Bissalou la gagnante. Ezaline ye. Omoni ba maman Olive wana bazarape bazobate balandara internet du 1er au 30 mzubino mona maman Olive balandara internet alandara atala rate msusu etel azo mona parti oyo na parti au côté de pesa to côté mabe parti okuna ce qui mama waro a choisir Mams Nabiso que na délégation à Touro ya Dubaï Mams Rosa ngate atie na kati lobby parole ba peka lobby non
voyage mosusu ekoya mutu oyo akozala te mutu etele akozala ezodépendre na ye moko mama Olive. Si la mutu asali liste ete bato mosusu bozolobaka mutu asalaki liste voyage à Dubaï eza Aïcha Okoko bokende retourna Aïcha Okoko question wana pourquoi l'autre là aye te. Donc biso etali biso te aye aza na voyage te etali biso te oyo biso tomona na biso mama na biso na kati ya voyage à Dubaï si la bisalu na kati ya Dubaï wana si la bisalu accompagné de maman Olive et ça la biso bien yango il faut to lobela biloko faut to lobela yango wana d'abord yo reposer ma question te akete pona ni so akete etali yende ayebi pourquoi akete pourquoi bazui été to pourquoi batiaki était tu wana etali kaka ye biso to kozala makambo pona SB na biso aza na kati ya Dubaï SB na biso aza compagnie ya mama Waro SB na biso to rotala pe retour na ye SB na biso après Dubaï mama Waro komema bango wapi en tout cas to rotala nyonso torotala nyonso batu mususu boza kobenga nga bozolo bake Dorcas bolokoko ane wana l'autre là tira bato ba défendra ye na kati ya liste ya biloko mama Olive pourquoi pas SB achabino s'il vous plaît bandeko ezana ba question mususu bopozara bato boyo karape moko soni otomo ipeza téléphone na yo tu ya il est temps ya retourna nga question wana esalinga pasi ndeko mwasi. Est-ce que biso toya na SB pour SB que nous resengela biso biloko rolia? Est-ce que biso ya to sala la promotion ici là? Est-ce que to le bisara si là to sala la promotion de futara biso? To lobarango te to ya parce que to zala ba fani ici là. Yango to lobelaka ye na mutema mobimba. To ye pas si là te pour si la ko tia biso na liste ya biloko kolia ya maman Olive non. Ba question mususu bandeko na boza retourna yango boye ba bozo tuna nini. Est-ce que question on va reposer na Dorcas eza bien to eza mabe. Bozo mona ba mama. To ye barani to za kosala. Sandrine, je te salue, bomoni Sandrine botuni bolobi tout wana. Na lobi boye. Moi je étais clair. Na loba yango clair. Ce qui priska première pardon na yeto limbisa kaye nous les abakouk. Mais deuxième pardon na yeto limbisa yete. Je sais pas ce qui babakouk o bazolandanga babakouk bazara vraiment le rôle angai. Bah tout sera très chaud. Est-ce que boza noro bande boza prêt ou prête limbisa presque je ne crois pas. N'indimité. Et puis pardon yango soki le ba singa si la bisalu pardon est-ce qu'il faut singa si la bisalu pardon quand na Dubaï afala ki vidéo na ye awa na Kinshasa direct na ye et si ko ya fait la ki vidéo soki alinga s'excuser pas ya si là kaka place ya fait la ki vidéo kaka place ya ko s'excuser pas ya si là. Parce que trop c'est trop si la zali le lot qui va mettre la dichesse va réagir ba comédien pour tout le monde va réagir parce que si la za icône yamboka oyo aza muto asali makambo belé na République démocratique du Congo ceux qui tout monde ba leki o bazoya na simana e bano bazoya na simana e bazo manquer lelo pour le bibe ko s'excuser en tout cas tous d'accord na bangote to telemela bango. Ngai Dorcas boko rone nazawa aba kukinyo sazolandanga naza nanga prête te na minute ya kolimbisa preska wana za vie nanga na ebite so za vie na bino en tout cas naza vraiment prête soki azana besoin asenga preska asenga si la bisalu esquive asenga baba cook pardon kaka place oyo ye ayaki ko finga biso baba cook kaka place oyo ye ayaki ko manquer biso ba papa ba mama ba yaya ba leki ba respect ya baba cook kaka place oye fazonga s'excuser devant biso yango na c'est bino babaku comment ba bilozo to wando landango to kota na distraction to landa lisusu domination te donc to landa domination na biso to kota na distraction te parce que neni ye pardon na eto bolimbiso ya moya ko s'excuser pa ya si la biso il fait aka na Dubaï Kinshasa moya s'excuser za la quitter. Il y a un moment vivre dans hypocrisie. Bon, ko sala ko mona liboso ya maman Olive mona bino comme si ke boza ba saint. Mais kati na bino mo bobi ke boza ba sainté. Boza ba sainté, boza sala ba hypocrisie ko kuno que no singa excuse et pas ya si la bisalu parce que si la bisalu ango kuna lora maman Olive za po si la limbiso mbala moko tondeni.
Herbo blessara batu boye baramambo salaka. Bo pesara biso pasi biso bafani ya sila. Er to monara mutu mora l'équipe a finga sila. Er to monara mutu mora l'équipe a manqué sila bisa le respect. Bo blessara biso na ndenge ya kosakana te. Bo pesara biso penza pasi. Ezana ba mama na ba papa o balingara sila wana. Bazara soki batali bino ba mona bando babimi lobi. Comment bazana respect ya doyen na bango te. Et ça l'a vraiment passé. Yo fini ici la natongo et na midi tu viens tu nous dis qu'en tout cas abakouk bolimbisanga. Nga penza batutu o nazo na le bango lelo na banda le bango tous les jours. Muto tu ayebi ke ya leka na émission moro quelconque toni toi le bara ma bémoro pour na sila. Ba o na limbisara ya liboso c'est bon mais deuxième fois pas de kolimbisa. Pas de kolimbisa, pas de kolimbisa. Prisque biso tozana biso na besoin pardon na yote ya excuse na yote. Continuez à remanquer si la respect, continuez à remanquer biso babakouk respect. Et ressent la biso bien. Donc chacun va dans la part na ye. Bon tika pe si lango tranquille. Bon tika ye a évolué na place na ye na ngamu na ye. Bon moni pete que na habité babakouk se bo se combo bo comprendre. Depuis pe si lango azadeka a qui parane batute. Alo baranet bon mona teke avancement si les oya. Chaîne nabiso za romata ba matériel ya makasi oya ya na RDCT si la vali chaîne numéro 1 s'il vous plaît oya zo utiliser ba matériel wana ba matosa makasi tala niveau donc et akasi là donc muto asala ba œuvre makasi na théâtre yaka SB donc sans polémique sans nini toi na besoin ba polémique à ROT nous toza concentré na domination. Toza vraiment concentré na domination tozo lobe la domination tolingi to lobe la domination tolingara domination toza ko lobe la kaka domination tozo benga na bakouk nyonso ya monde entier ba consommer filmer ba partager ba aimer botalaka maman Marie-Hélène Asali makambo Serge Asali makambo Via zo sala makambo Marina Pierrot bazaro sala et do bototel la domination yo na isra bino SB ezali chaîne pamba pambate SB ezali chaîne et révélera ba conscience ya ba parents ba conscience ya batu. Dans ce hôtel SB, on appelle ce Robert Samaliba Kouté. Et aux hôtels, si l'on a que non, moi, sois maïle, t'as marambou comme. Donc, place Robert Samaliba Kouté, exact. Et SB, ils ont un film, oh, papa, maman, bana, bovandi, boko, kiko, tala, yango. Na respect, ni, c'est plus na souka, peu, bana, babeti, ma boko. SB, ils ont chaîne, oyo, parents, sur la salle, ramabé, et fait, à talikara, film, mon SB, conscience, n'est-ce comprendre que, ah, place, sur la salle, ramabé. Il faut, na bongisa. Vous comprenez SB neza ya ngona singa ranzambe abate la biso sila wana azala na longue vie a simba biye mafa kuma na santa tourna ka film minu esili na muno asala ka ba film sila penza fa kuma penza bongo ba ku botela ba jamais bele bo lekele nga vidéo s'il vous plaît ba jamais lekebele bo binde na linga ba j'aime partager vidéo abakouk nyonso ya monde entier na lingara bino makasi na ndenge ya kosakana te boza ya nga naza ya bino boza ya nga naza ya bino oya kangela kinga kanda ye moko bando fungolela nga mutema oya silikela kinga ye moko bando limbisa nga oya sepela kinga likamo boyoko rasala kite ye moko pada banda o milimbisa pona ya yoyo zenga. Donc, je vous aime, bozala bien, na lingi bino mingi, et demain on va parler de Suzy Bantu, Toroya Babatu Nyonso, on va participer na kati ya film na biso ya domination. Waneza nebo linga na sala. Na lingi bino mingi, na lingi bino ya trop, bozala bien. Consommez film s'il vous plaît. SB maman va 300K, nini yango tozo koma 200K. Jusqu'à la première épisode de César na ba 100 quelques pour nanini. Ba 150 komina nous te pour nanini. En tout cas tous ala ebele bisonyo so total ka SB bengan de ko partager ka est-ce que vous partagez ba vidéo ninga la partager. La vidéo ko ti pa maman moko na Paris wana en tout cas maman Nzamba Pambola yo maman wana c'est tout le jour filmer des côtés maman na sala partage le président Yoshua tout le jour filmer des côtés président sala partage en tout cas Nzamba Pambola bino boende tolingi tolingi pena ba vrai ba cook bien
o ba biso na soto bolingara biso to lingara bino boya to consommer film na biso domination boya to soutenir Sila Bisalu boya to tia maboko po soki to sangani muta kokwesa ye azate en tout cas presque ceux qui ont besoin d'excuses na ba pardon na yo mukolo kozonga Kinshasa siko yo vandaki yaka zonga wana vanda na kiti na yo s'excuser pas fila na biso baba po finga ko sila te yo finga ne biso baba kuka donc torozela yo biso baba kuka oya au vanda et puis faut on dit ma pardon na yo abakuka to za trop capricieux bon mon biso boete to na caprice moko